Notre premier invité s'appelle César Nguinamao. César Nguinamao, c'est un fils, il est kimbanguiste, mais il est aussi confrère. Il anime une émission Yabazoba. Na tumbola ke trop émission Yabazoba. Na bi César Bazoba Bazoba nani. Biso news to Bazoba Otoboni. Il est ici sur ce plateau. Bonjour César Nguinamao. Merci, bonjour monsieur René. Boni. Très bien, nous avons besoin de très bien. Obi que tana makomba mina baka. César na ndaka yesu na ndeka bo. Émission Yabazoba. Émission Bazoba, oui, émission Bazoba, ezali façon mourir au comique kitisa. Oui, bien que monsieur René, nzambe Bazoba parce qu'atanga ki classité, mais a organisé ki mukilo, a sali maya, sali bandeka, sali zamba, a tie mukilo, a créé 9 planètes et puis a créé 5 continents. Na maye le wana ka Bazoba makenda ki classité. Mais les autres na bata maye le belé, bazali a baza maye la osaranate, mais nzale loko pamba, bazoko aussi le sayangote. Donc tika to tika la Bazoba poto na maye lo abonzambe. Alors to kablo na yo le soba ki parce que samedi oyo hein toko chamuka nankamba toko chamuka na Kinshasa toko chamuka à travers le Congo parce que Pelisaki le président de la République depuis l'année passée d'instituer la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Donc tout Pelisaki le 6 avril parce que le 6 avril 2021 du 6 avril na bandelia 1921 ça fait centenaire. Centenaire, oui. Donc na bandana malamu donc le 6 avril 1921 au 6 avril 2021 et ça là qui centenaire. Voilà. Na occasion wana mokonza mboka talaki combat oyo Simon Kimbangu salaki alobaki maloba oyo salaki kona 2023 journée wana zaki instituée et que ça la samedi chômé et payé journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Alors, Bakimbangiste, Bayambaki Yangon Nengeni. On est singonion surtout parce que ezali loko la reconnaissance. Et loko la reconnaissance, cela veut dire que non, voilà, Mokonzambo Kamoni que ayoki histoire, alobi que non, likambo to ko tikango boete, il faut to tombola papa Simon Kimbangu que journée wana ezala chômé payé. Vraiment à solo ezali ka pona Bakimbangi c'était mais ezali journée moko pona l'homme noir. Moto mwindo nyonso ezala ozali na catholique, ozali na protestant, ozali na mangomba ndenge. Journée wana le 6 avril ezali pona esengo ya moto mwindo nyonso tout ayeba ete. Oui bi que monsieur René, pourquoi Mokonzambo ayako mona ke fodo sala journée wana ezala journée chômé payé ezali ete atala ki histoire na biso ya kati ya mboka oyo tozali lelo tozali boye tozali malamu mais lobi oyo elekaki bakoko na biso banyoko amaki na esclavagisme na makamba ndenge na pasi bakati bango maboko bamemi bango na exportation esika ndenge na ndenge biloko mo balelaki ete nana kobikisa biso mais il a fallu un combattant aya kosala face na mindele po ete aloba na bango ya solo mutu mwindo na mundele tokozala ndenge moko tokotika na mabele na biso et mutu wana ezalaki nani ezalaki papa Simon Kimbangu. Donc c'est grâce à lui asalaki combat face ya mundele. Imaginez na tango wana na 1921 noir ni na ko loba pa ya mundele ki no bino boko kende biso tokotika la tokoma na ba président ya batu mwindu ba généraux ba ndenge na ndenge biso moko tokogérer mboka na biso Afrique. Alors mutu wana pona etumba na ya bunda 37 000 familles bazaki déportées, 150 000 morts bakufaki. Pona etumba wana ke ba noir en Afrique mo batoza na kimia. Voilà pourquoi Mokonzambo Kamona qui était à solo, totelem sa combat Simon Kimbangu. Et ça la souci ni parce que na kata bamboka ebele, moi j'ai eu la chance ya kotamwa na bamboka ebele na monde. Mais au komona so ke na mboka lokola France, otuni ba français ke héros na bino azalaka nani. Barotangelo batumi balete baroyebso que Jeanne d'Arc ndem tazali héros na biso mwana mwasi so ke na mboka lokola Allemagne tuni bango héros na bango nani baroyebso que c'est Charlemagne yende mutu azali héros na bango me barolo bano Hitler te so ke na États-Unis baroyebso que c'est George Washington yende mutu azali héros na bango donc so ke na mboka lokola na ba Turquie baroyebso que non c'est Atatürk yende mutu azali héros na bango mais biso na mboka na biso na Afrika na Congo so batuni héros azanani royoka baroyebso que papa Wemba azali héros Lumumba ali héros Mouze azali héros, Kimbangu pas azali héros, vrai héros azoye banate. Nani asala nini, nani asala nani, nani abunda po na mboka oyo. Héros azali muto asali ba œuvre belé ko le kabaninga nyonso. Yona nde ba ko tali boso azali ko la référence. Voilà pourquoi Mokonza mboka monaki référence na biso za la papa Simon Kimbangu, ezali po na ba Kimbangi c'était mais ezali po na ba africain nyonso et puis honneur na l'homme noir. Honneur na l'homme noir, on va suivre le extrait o ezalaki mukolo wana na le 6 avril 2021, centenaire, il y a
église kimbangiste le président de la République azaki kuna toyo kamaloba ya mokonzi mboka bongo tozonga na plateau awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Voilà, nous sommes rentrés sur ce plateau. Là, c'était l'ordonnance 23/042 du 30 mars 2023, fixant le jour férié, le 6 avril, et Kotaki na Molongo, na kati ya liste yaba jour férié. Et au deuxième festivité, il y a le 6 avril. Alors, ndengeni makambo ezo bongsama na Nkamba, ndengeni ezo bongsama awa na Kinshasa, ndengeni ezo bongsama na Kasangulu, partout à travers le Congo. Voilà, déjà, fait monnaie le 6 avril, les alliés samedi. Les années de Solana, ils vont belé déjà, bazan Anzela, bazan Okende déjà. Et vous avez une grande fête pour tout le monde. Et bah, ouais, bah, koki Okende Nkambate, bazali en Afrique. Bah, monsieur, bah, osana, bah, kena banda kanzam, bisika, ndenge na ndenge. Pour nous organiser sa journée, wana. Surtout, les gens, malade, mon journée, on est bah, le but, les journée aussi, il y a conscience, il y a bishop africain. Conscience, n'a pas fait ça là. Parce que la majorité, bah, jour où ils ont congé, férié, payé, mingi ba memarango toujours na milango ba kei bazo mela bazo lia ngo to loba bazo lia ngulu na kapela conscience na bango zo salate mais ça la journée moko ya réflexion baba no kanisa ki ya solo na Afrika wa chaque année au moins to créer 6000 églises na année moko en Afrique mais alors que en Europe nazi na chaque année bazo créer tant sur 6000 entreprises alors que chômage est kitanassé ce qui te va dire ko landa biloko te va dire ko réfléchir comment to go ba no créer ba industrie comment to go ça effort que to ko mapenda mo na mindele voilà pourquoi combat o papa Kimbangu ayelaki ezalaki ete l'homme noir pas comme ndenge moko na mundele parce que na tanga bakoko na biso ezalaki ngana obetelo histoire mona ke ngomona na Allemagne na ke komona bato ba noir ali boso ba komaki na Allemagne noir moko c'est un Camerounais mais bazuye batie na kata zo po bato ba kotala ba futi mbongo batala noir bazo kan tsaka makako mais asala 2 jours na hiver akufi parce que azali na po ya mutu azali na po ya nyamate pour na résister na malili wana cela veut dire tozalaki batute il a fallu mutu moraya aya ko comme ça biso que non biso na mindele tozali ndenge moko yango no moni na langage ya papa Kimbangu na 1921 lobaki ete mwinda wakoma mundele mundela wakoma mwindo est-ce que tu de commis bon tozali komeka kokoma parce que conscience na biso il faut sala ndenge nini mundela zo créer na bosana ko ya na biscuit ngana na biscuit na kata plateau na bino biscuit moko za ko sala rage danger na poto ezali nguba basangisi na sukali mais alors que ba mindele bazana nguba te balona kangote bazali pe na secret mais biso atwa na secret oza na nguba mais tozoko ko créer ngote comme biscuit basala on kitoko babandi pe ko tira na ba magasin à danger babandi pe ko exporter yango parce que to vandi kaka tozo sala le côté ko binana ko mela mais conscience na biso faut sala yango ba lever ezali journée ya conscience ya l'homme noir ndenge to ko développer to comme ndenge moko na mindele toza na héritage ndenge na ndenge toza na ba minéraux ndenge to koloba mboko na biso el kitoko eza bankita ndenge na ndenge mais tozo ko salela ngote pona nini parce que conscience na biso na salité to sala be fort moko ki ya solo spiritualité na biso etambola na kata mitu na biso po to bana ko créer to bana pe ko inventer to comme ndenge moko na mindele est-ce que ba chorale est bongami est-ce que ba fanfare kimbangiste est-ce que yemoko César yemba pe kuna na chorale to abeta instrument bon ngai na yemba vraiment te na yemba te mais nazande makasi na koloba voilà nous tozana musala na yemba mususu azali moyembi mususu pas azali molobi voilà. Merci beaucoup, Église Kimbangiste, le lot est vendu partout à travers le monde, et ça partout. Boza yoza rapé en Belgique de temps à autre. Qu'est-ce que le Belge balobaka natina Église Kimbangiste? Vraiment batali surtout na centenaire au Salama, bandima kité Église oyo, bandima kité ke ko Salama, les comme Église à monene dali répandie
partout dans le monde. Le long monde nous sommes au Maroc, au pays nous avons église qui manque s'est installée et zali kuna donc zali église au baloba qui pa ya papa Kimba en 1921 au Korakosa l'église te maloba na bango na relaxa bino na kosa l'église parce que mbongo na ngai zali batu et aujourd'hui l'église Kimbangi c'est zali la première église au salami en Afrique où zali na popularité à plus de 30 millions il y a adeptes donc cela veut dire ça partout dans le monde donc zali œuvre ya ki ya bonzambe pour na relaxa na mokili ete mutu mundu pa ko sala loko etelemi parce que mingi ba yebika ke mutu mundu a umela raté soka sala loko na soka kufi loko ane kufi mais papa Kimbango loba ke loko ko kufate parce que zali don ezali cadeau oyo ba noir ba ko s'épanouir nango cadeau na sens ni à partir à l'ékimbangisme batu ba koyeba mibeko batu ba kozana bolingo batu ba ko sala misala nde yango na développement ya l'homme noir on a place bovandi bolingo mibeko misala nde yango na ko développer mokili oto nango alors et pas na bino kuna moi ça na place nini. En tout cas, une femme, que moi si azali ne sika moko na mwana mobali. Na église belé baloba ki moi ça ko côté até, mais biso na église qui manque c'est moi ça théaka. La preuve autour le makamba premier ministre premier ministre o azamu payate wa yelelo soko tali ba photo na ko laksayo ayaka pa na biso na église qui mangis. Ba yambaka ye azala pe na liloba to yebie malamu azali ndeko na biso. Cela veut dire moi ça azali ndenge moko na mwana mobali. Autour le ba moi ça kambaka ndako bien que batata. Donc cela veut dire ko banda na 1921 mwana mwasi azwa ki eloko ezali ke azwa ki mission moko pona ko salisa papa Simon Kimbangu mutabeta ki cloche à liboso mama mwili moto tombola ka mama mwili likolo ya basi nyonso tout donc cela veut dire moi ça azwa esika à partir de mama mwili azali ndenge moko na mwana mobali musala o mobali asala ka so une église Kimbangu so mona bana basi musu ba peintre bazali ba maçon bazali kotonga na mboka nkamba donc cela veut dire moi ça za na valeur na église Kimbangu par rapport ya place musu batiaka moi si faza na simate moi ça za ndenge moko na mwana mobali alors ce que mutumo boya azui mokano na bi bon le loto za jeudi ngana osala effort ya kosangisa mbongo na ngai pona kende nkamba akokende ndenge nini akolala wapi mabongisi nini oezali lelo na web sayo monsieur René peut-être temps suyo mais bande ko belé otozaka na bango na nkamba kuna tokutana na ba frère belé ya ba RTNC to yambaka bango kuna tovanda na bango nkambe zali mboka oyo yambaka muto fele okolala ofele okolia ofele même ngosala 6 mois okosala une année okolia ofele okolala ofele ezali na kata bible ezali mboko nzamba kovanda kolia ekozala ofele kolala ekozala ofele cela veut dire soko sali ba formalité na yo centre d'accueil Kimbangi ezali awa ba kosalela yo papier nkambe ezali ka pona ba Kimbangi c'était ba touriste ba kendaka kuna ba croyant mususu pe ya église mususu ba kendaka kuna ba pasteur ba réveil ba kendaka kuna zwa papier na yo so ba salelo papier obiso to benga Kimbangi ba ko présenter aux ali nani tango okene kuna ba koyamba yo kuno kokuta pe na ba guide bazali ba relaxa ba site historique nyon surtout oyo kaka histoire ya papa Simon Kimbangu pa eleka okomona yango webi ezana sengo moko na mutu mwindu histoire na biso ya papa Simon Kimbangu ba preuve ezali na ba site ezali mais histoire rebelo tanga na kata bible neti par exemple ya makamba bible ya Jésus tondimela yango par la foi. Personne n'a kena ko mona yango mais ton dimele yango par la foi okotuna pasteur moko to mondimi moko wa sa kena na Golgotha aoyeb sa yo que rien azate mais ton dimeli par la foi mais ba trace ya papa Kimbangu ko bana 1921 tilelo ezali okeye na balutendele na bankamba na batadi ezali mais lokola mutu mwindu ami yebaka te ke azali na bomengo yango na tozali ko tourner kaka na sima tozali ko landa makambo ya bapaya tondimela par la foi mais oya biso moko kibo biso nde tozo bosana alors que yango to epesa biso mayele poto tonga un Congo nouveau pe ko za la prospère. Est-ce que vous avez bandeko mususu basi bete mibali ba komi kuna bo akuti ko lia lebite ngai na tikana nga wali bela na komi na ngape Kimbangi c'était pour Salomon soko memie kuna ko tikala bas ngala biso ke bate belé baza kuna mingi baza na nkamba baza pe ba Kimbangi c'était aba tikali na ye kendeki na cadre ya maçonnerie na cadre ya la peinture azolia bien kuna ke vie ezali bien avandi na ye ezali mboka ya tata na ye za mabete donc Salomon soko ko keneza mabete atikali na ye kuna pa ko mona chaîne na télévision ezali kuna la ratelike ezali kuna ba plateau ezali ba makambo ezali ko ndiro zo vivre na kata villa Kinshasa. Alors eloko nini oyo kokoloba oyo ekoko tika na mitwa batu oba ko retenir na papa Simon Kimbangu oya sala etikala mutu mwindu nyonso faye bake mutu abundela ki biso mobikisi eza papa Simon Kimbangu bazali 2T bazali 3T abundela ki biso abundela ka bakimbangi c'était donc fête le 6 avril ezali pona batu mwindu nyonso na ba congolais nyonso ba meka ko kanisa histoire papa Simon Kimbangu asalaki nini abundaki ndenge nini tokufaki ndenge nini tokomi ndenge nini poto koma na indépendance oyebi ke mutu nyonso so babetele histoire ko bana lokola président nenga uti ko sala coup de chapeau na président de la République nenga uti ko sala eloko le 6 avril vraiment a marqué un grand point
parce que ba bête la histoire ceux qui ba bête l'histoire te moyen comprendre les réalités mais c'est rien na yebi ko za chercheur oyebi ville na biso Kinshasa so ke na commune na Kalamu eza na quartier ba bengaka Kimbangu quartier Kimbangu mais avant ezaki quartier Kimbangu te ezalaki quartier Fokobel Fokobel il n'y a ko l'accès que fond de colons belges donc ezalaki secteur mobimba mabele wana ba belge ba somba kiango ba tie fond pour on sa crédit na ba portugais ba sala ba magasin biloko moko ndenge wana alors que tant trouble bandaki il y a le 4 janvier ba trouble banda bitumba ebele batebele bakufa na Fokobel wana et la majorité ya bato bakufa ki ebele kuna bazalaki bakimbangiste le président Mobutu ba betela histoire wana ya fond ya ba colon belge na histoire ya salama le 4 janvier mbala moko longola ki kombo wana ya Fokobel longal banda le bocha komba quartier Kimbangu parce que yem da bundeli biso na le 4 janvier ngana sala ki ba recherche na kene ko kuta même il y a une maison il y a monsieur moko azali kuna bazobenga monsieur Brazi Pinto yem taboma batebele portugais wana Brazi Pinto so ke kuna ba relaxa yo et sika azali mais le kola ba congolais to lingara histoire te tozali toujours na ba histoire ba Mathieu tozali toujours na ba histoire ya ba Philippe tozali toujours na ba histoire ba Jida to monate to yebi bango te na ba famille na bango par la foi to ndimeli mais ba histoire ya biso moko ezali awa toujours na ngela yango te alors ça kimbangu nde mobikisi yende mtako bongisa mboka eza peut-être parce que na classe tous voilà, vous avez la raison. Le président de la République a décrété que non, voilà, le 6 avril est dans la journée fériée. La classe, maintenant, il faut battre et l'okoana, na quatre enseignements na biso, primaire, secondaire, supérieur, baïba, qui était Papa Simo Kimbangu. À Salani na kata mboka oyo. Toko bika ndengeni. Voilà ce qui battu enseignement, on a des enseignements moko qui toko pe ya malamu, o battu ki balandiango, ngana tanga ki école na classe ta ba histoire ba Napoléon Bonaparte, na ke na poto na se retrouver te. Donc voilà pourquoi photo zonga ba histoire na biso ya ba André Machwa, na se pe ngo ganga ba kotangi kombo ya Nemo Ndanse ngana benga kaye, nkaka ba histoire ba to na photo landa yango parce que bazali bato bazo zonga sa biso na kibobiso na ba histoire na biso ezali perdu, falsifié par les blancs. Alors, chers amis, je vous dis que nous allons célébrer le 6 avril, donc ça sera le samedi, la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Je vous demanderai, je vais vous convier à aller aux archives. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Il faudra aller peut-être le vendredi aux archives nationales. Moi, je suis allé. Je pense qu'un jour, on est parti avec Salomon, avec Amoureland aussi, où on nous a parlé du combat de Simon Kimbangu, de la déportation. Vous entendez ça seulement comme ça. Mais si vous allez là-bas, on vous dit qu'on pouvait prendre quelqu'un, une famille, à partir par exemple de Mwanda, et on vous amène vers Idjui ou bien vers Ituri là-bas, parce que vous êtes kimbanguiste. On vous déplace, on vous dit non, parce que oza mutu amato mangongo muta mobulu. Le kolo teaka kimbangista wa yoko la musa batu esprit na bango bo moto na bango bakoyeko chaba trouble bakoyeko revendiquer bazuyo ba memi ona kasongo kuna na Maniema ozaki par exemple na kenge badu ba memi ona kasumbalesa po ba perdre ba trace yango no mona kata mususu bona ebite papa mo ba nobesa ngabi papa reno oyebika mutu mususu aza na Mwanda moyo ka kombo na yende nzoka ndeki papa moka mongwa kimbangiste balongola ke kuno tanga ye na Mwanda bali mwasi lokola aki yende apesi bana kombo ya barelege ba ngwana baza recensé 37000 familles donc ba ezaki bongo yaki likambo ko sakana te to mona ngo lelo na ebisio ezaki likambo ya ko sakana te oyo lo ba kimbangu papa bako joyo ba memi yo kuno keib na mboko yo oyebi mutu te komo vivre kuna lokola ba congolais bazaki na bolingo yango wana pe monique bato mususu babika kiti bakola kiti batie ba église kuna ti église ekobi et loko mususu eloko na belge sala et sala que résistance ya église kimbangi c'est ça qui fait que unité nationale tozana yango za yango potang bazai kutinda bango kuna bandeko bazai ko yamba pe bango bazai ko vivre na bango pe bakomi wala bano za ndeko na biso za noir zo bunda pona biso nde omoni to komi ndenge to komi lelo. En tout cas, merci beaucoup à César Nginamao. Émission ya bazoba, émission nga ninga kolanda. Batu bozo benga maele nzoka nde ba bazoba, bango ba nimi na bazala bazoba. Bo bino bata maele bo sala nini. Alors to komi na suka eloko nini ko loba pona fête ya lobby pona bande ko na biso ba congolais nyonso, ba africain nyonso pona mokola lobby. Pona mokola lobby. Pona mokola samedi le 6. Pona mokola samedi le 6 avril. Déjà na jour wana oye kozala férié. Congolais nyonso pa azali, Congolais nyonso pa azali. Asala ba réflexion. Ameka ko kanisa. Histoire à Congo e bandi lelote. E banda na bakala ya bakoko na biso bakata maboko.
ba mususu ba mema ba rai na koyeb sayo ke ba ndenge balobaka na adage mo balobi bato ba pasola ki nzela batikala ko dondwa na nzela wana te me bato bazo leka ngo lelo na ba voiture ba bazo sepela me bakanisa ba oyo basala ki nzela wana pasi nini ba monaki na fimbu fimbu nini ba monaki donc soko zui na tango ya ba 1921 avant 1921 bakoko na biso balelaki bamusu babandaki koyemba nzembo bankaka babanzilanga mfumu nzambika kuizako kuiza kaka ke kuiza mufundisa babo donc bato musu bazokanisa ke jugement nzambe koya te ndenge bozo nyokola biso na domination mais boyeba ke jugement wana koya to kokoma egal ngana ebeke yoyembaka bien bon moi yo bika ke nonga na yembaka te ngana sina yoga yo na bi mudo ere mo bayembaka ndenge aya yembaka te abetaka nini dia donc ezalaki ba chant ya ba libération ba chant ya kolela bakoko na biso bazolela bazomemisa bango biloko ya danse yo imagine na kata village moko 27 koko na biso bazomema mundele moko na chipoyi et soki bolembi ba obeta bio na fimbu est-ce que bana na biso ba yebi histoire wana mais tango papa Kimbangu aye alobi ete makambo ane ko sila lelo mundele moko ya nano atomeme na chipoyi soki ba kolinga mutu mindo afongoli miso e ko timbate grâce à papa Kimbangu. Donc cela veut dire, ça journée à réflexion, et ça journée à masangate, ko binate, ko melate, ko lia baso so wana zolo bate wana na kapela. Mais mon namta banda, to utaka ndenge nini, to komi ndenge nini, pe to zolinga to koma ndenge nini. Voilà comment oh tango biso dans la distraction, monde la zo réfléchir. Ndenge nini na koma danser na mukili, ndenge na continuer toujours ko dominer biso. Voilà na c'est na président de la République, ne loko alobi que la journée peut aussi, il y a conscience, il y a l'homme noir et puis to kanisa les grands combattants, les sauveurs, papa Kimbangu o ezali ke yemo ko nzambe ya ko bundela biso po te tozala bien, mais ezali ke soki ba bimisi bino loko la ozaki na boloko. Avocat ye abimisho na boloko, mo vandi kaka na porte boloko. Oloko kende mo vandi kaka. Mais qui va avoir besoin de son akata boloko. Donc cela veut dire kende. Donc papa Kimbangu a yako bimisa biso na boloko. Maintenant il faut to kende, to bana ko inventer, to bana ko créer, nkita mboka na biso pe to ko laksa na mukilete, mabela mboka na biso nimte ko tambusa mondo mobimba. Merci beaucoup César, je crois que et ça lui biso plaisir à trop. Salomon soka yoga gite aye, ayebi kenankamba kulia kolala eza ofele. Pina lobaki ke soki Salomon komi kuna na yebite soka kozonga. Bon. Na yebite mbalo yo ko décider soki le 6 avril okuna. Au lobby to na Salomon to tenter expérience wa ngana lobby so ka ta lobby lobby ke Salomon akende ngai na oda chef à délégation à Salomon et puis na kotika ye kuna ngana zongi na et puis abandolia bien il y a des restaurants ba restaurants ezali je crois 4 ou 5 bateau bakenda kuna ba restaurant niveau na niveau okolia ofele obanola lofele na niveau moko ya bien même sur le bureau ça la 6 mois ba benga noté ato ça la inane ezana batu musu ba sala ba 4 ans 5 ans kuna ezali mboka ya nzambe mboka ya pe mboka ya kimia bato ndenge na ndenge bazala kuna bato belo bakenda kuna bazala ka bazwa déception te ba sepela ka tango bazonga ka pe ba mema ka témoignage ya malam donc na sepeli Salomon mtakoya ko témoigner à na RTNC ken kamba ezandenge ni. Merci beaucoup César. Nous avons reçu pour vous César Nguinamao qui est un confrère kimbanguiste. Il anime l'émission Yabazoba dans la télévision Ratelki. Il est venu avec lui. On a partagé la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. La fête c'est samedi en Kamba et partout à travers le Congo. Il nous a dit que c'est pas une fête pour aller boire, pour aller danser, mais c'est pour réfléchir l'Afrique, c'est pour réfléchir le Congo. Où en sommes-nous? Papa Simon Kimbangu a dit l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. C'est-à-dire que nous allons un jour coloniser les blancs. Comment nous ferons pour coloniser les blancs si notre intelligence ne va pas plus loin, si nous ne pouvons pas fabriquer ne fût-ce que quelque chose, sinon nous, cette prophétie n'arrivera jamais. À nous de travailler, aux jeunes de s'approprier de la philosophie de Simon Kimbangu pour que nous puissions aller de l'avant. On va se séparer avec César Nguinamao à travers cette belle chanson. J'ai choisi parmi les chansons qui m'a donné les cantiques, j'en ai choisi un qui lui sera intéressant bien sûr pour se séparer pour aujourd'hui. On écoute un chant, un cantique kimbanguiste. Mabota la mabota bakoya awa koluka ngai nzambe. Papa Simon Kimbangu.